Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabanda Nabiso. Voilà. Salut, bonjour, bonsoir. La grande famille, Bokoto. Le plaisir est à moi, Yatokutani Isusu. Voilà, famille Libota, focus, bon matiselanga na ba commentaire. Yango mtoyo sa ba force na biso. Alors, bonsoir, bonjour. Bon week-end na bino nyonso esike ezomeli bino partout dans le monde. Merci na bandeko nyonso oyo baza ko partager, baza ko aimer. Merci pe na bandeko baza ko komela biso, baza ko benga. Tikete nzambe nanga apamboelanga bino. Je crois la famille boza bien. Naloba toujours que non, la grâce de Dieu nous suffit. Voilà. Kota aimer partager ezanga babino BBC Mpoi TV. Bandeko na zongi lisusu na epsa bino na ozonga parce que makambo ejali. Makambo ejali bandeko lorsque tozonga aboye. C'est-à-dire makambo ejali. Alors, la grande famille titre na biso bomoni, photo ya miniature na biso pe bomoni. Alors, Bolimbi moi appelle Ekotaki. Titre na biso bomoni, photo et miniature na biso bomoni. Je crois analyse on a otaki ko sala ya makambo o bakangi mura, batu mususu balobi belle vie, batu mususu balobi grâce témoin. Et ça ka pasika na o répéter lisusu. Bolimbi bandeko, appelle les okota yango na moni et kataki muke. Voilà, je crois titre na biso bomoni na photo ya miniature na biso et sali que bakangi mura oh belle vie oh témoin ce qui est grâce témoin na sali analyse batu mususu babengi mama BBC olobi ya solo talaboy mais lorsque tozomona bandeko mususu ko bima na ba propos mususu en oubliant oignon sur les caca sur les réseaux ezamabe. Nos artistes baza batu bazo sepelisa biso. Lorsque bazo sepelisa biso tolobite que no baza ba parfait ou encore parfaite. Baza na ba mabe na bango. Et loko ezangisaka peuple congolais ou encore communauté congolaise ezanini. Ba betela ka mutu maboko te lorsque azo sala eloko a bien. Chez nous les Congolais lorsque mutu azo sala eloko a bien boko sala makita ebele po bosa nini boko isaye en oubliant que oyo azo sala wana eza po honneur ya mboka na biso nyonso oyo bazo sala wana bazo éduquer masse bazo éduquer nani communauté mais eloko elekaka sur les réseaux sociaux ngai penza na yebite et moko na mituna kana bi est-ce que batu penza ba mona ko belle vie asala kato asala kate mais ngamoko nazwa déjà réponse ya koloba c'est ça la vie, c'est ça le monde. Mokile lingaka te mutu akende liboso mokile ndimaka oyo mutu azo sala ya bien te mokile kolingaka ka minimiser ekitisa e. Alors loko batu mususu letika ba belle vie na ba comprendre na bango vision wana po eza na mutu nyonso tout à comprendre vision wana soko landeli ba mafingo landeli batu ndenge bazoya pona ba kitisa yo okobunga penzela musala esili. Alors belle vie atimba na ye dit que no oyo parce que bitumba lorsque ozo sala musala tu dois t'attendre na nyonso na positivité na négativité oyebi que no eza na ba kolinganga na ba kolinganga te ba o ba kolinganga te ba ozala wana pona ko sa nini pona ko loba mabe po ba sa nini ba bungisa nzela. Alors il faut toujours koyeba ko surmonter ba makambu nde belle vie. Tant to mona kam ezo yinda sur les réseaux sociaux awa belle vie ba fingi ba mama mikolo bazolela batu bazolela belle vie asala bino nini a comprendra na ye a comprendra œuvre ya diable
yango apesaka accès na diable te yango bomonaka toujours akendaka liboso ate ezoyinda azata kuna te bokomona pe te ke non na Belar TV batieli bino film te parce que makambo ezoleka sur les réseaux sociaux na kombo ya Belle-Vie totika komona jamais musale s'arrêter pour na eloko wana. Alors comme pour dire que non Belar a surmonté déjà Kouana. Mais Tobo Sanate sur les réseaux sociaux, Belle-Vie elle n'est pas elle-même Oyo Moura Afinga. Liste Zamoulaï. Et puis, kaka ya ba comédien na biso. Tomona Pierrot, Tomona Dacosta, Tomona Bobo, Tomona Omari. Kaka. Ye moko Moura. Ndasa nini ayako bêtiser bato. Bandeko bo bimate bo pelisa ba caméra na bino boya bo finga Belle-Vie. Non. Tous à la bateau, tous travailler sur les réseaux sociaux. Donc la moussa peuple congolais la bamaka moussousou, tout télémé la ba anti-valère. Ça sera jusqu'à quand? Ça sera jusqu'à quand ba bêtises ezoleka sur les réseaux sociaux. Belle-Vie a fingami pona nini, pona moura akangami. C'est-à-dire na loba ki yango keno ba conscience na bino déjà reproché bino ya koloba keno afinga ka Belle-Vie. Alors Belle-Vie azana ba nini nyonso akoki ko kangisa baso fasa me maka Belle-Vie na mafinga eza yango te. Mais vous oubliez ezaka ka Belle-Vie te. Dacosta aza, Omari aza, Bobo aza, Pierrot aza, famille libota bo matiselanga batu misusu oyo kaka baya kofinga bango ba pede banini makamnyoso botia ba komona bango kuna po liste eza mulayi ya oyo mura abima ko ya kofinga. Et ezaki vraiment ma bemingi lorsque ya yebaki keno azokende mikili to yebaki déjà keno asakota ki mikili yango nzoka zaki asakangami na Turquie na ndenge ba refoulé lisusu na Congo. Na Turquie wana bandeko atambola pete azaki ya kobatama. Et na Turquie nde penza abebisaki makambu ye moko azoloba nanu pe okomi place ozokende te ozana na nzela nanu destination ozokende nanu okomi même pas opelisi ba life to monaki vraiment ndenge aningisaki réseaux sociaux na kobimisa ba liste bato to monaki ye moko pe alobaki ke non na bando yebisa bino na Congo na kobimisa ba matière o tende na sina bimi na Congo na obimisa. Bandeko babiloko na nyonso tangu mutu alobaka bino bokanisi ke non tangu boyaka booloba di n'importe quoi ezana mutu mususu akwa enregistrer yo ye moko mura aloba na kobimisa matière eza parce que ayebaki ke non na Congo umukamate. Alors na Congo il fallait pas abimisa ba matière wana parce que bakomukamata ye. Et ça dit que non l'homme propose Dieu dispose. Destination kuna bana okende akomi pété et komi refou lema basali nini bazongisi na Congo. Mais il faut koyeba non tozonga na Turquie totala ba makambu oyo to bozonga bokota na live bokota na chaîne bokomona bande ko na ye ko compature te ou encore na ye ko betela donc na ye ko beta maboko te ya koloba ke non bakangi mura non. Les salaires du péché mabenyo se zanalifuti to sala semblant te bandeko to ndima ke non moura soki aza na prison moura soki bakangi ye. C'est ta conséquence des causes eza bakoseli ye te bokosa batu te bakoseli ye te yango ezosala pasi ya komona communauté congolaise biso nyonso toyebi ndenge moura afingaka soki oyo ekomeli ye botatone te bondima kaka ke non amemaka batu likolo. Je ne pense pas que non soki moura akendaka tipoto akoti poto ango bandeko tolingi toyoka matière ya ba matière ya ba pede parce que bandeko koloba soki abimi alobi atangi komba mutu yo Pierrot oboye Omari Bobo biso nyonso toyebi toza sans ignorer. Confusion nzamba sa nini azongisi esu na Congo. Tant mususu arrestation wana eza ya lobby te eza ya lobby kuna te eza peut-être ya kala. Ce que mutu azo reconnaître que non matière on a ko bimisa ba makambo na ko bimisa ngona mboka na ngate bakokamata ngai umukamate kozala. Mais au mimo olobi que non ce qui na bimi libanda nde na koki kokende ko indisa. Comme pour dire que non conscience na yo ezolobela yo déjà que non makambo yo eza bien te tango na kobimisa. Et qu'on risque pena kende prison tozo solo là
famille libota bo aimé bo matiselanga focus famille libota focus famille libota nazozongisa ka batu na réflexion naobendaka mayele ya batu soki mutu ye moko mura ye moko aloba batere na oki osala lobango awa na Congo te muninga ne pe lekecho aloba eza ba makambo mususu mura oki olobango awa te nenga bimi ba makambo mususu ekobima ye moko mura pe aloba sikonga nazozongisa batu na bi soki ye moko alobi bongo donc na conscience ne il savait que non makambo ekoki okotisanga na prison. Maintenant, ce qui yo moko déjà conscience no zo que non makambo que me manga na prison na lobango na mboka na ngate libanda mboka nena ko koloba et l'homme propose Dieu dispose ozongi Congo siko ba biloko na ozo loba wana tango bakangi yo mais tozala awa te ko ya kopesa caméra to loba ke non oh bosali nini belle vie mais tozana matanga ya Jani yo zo kende ko kangisa batu après to komona yo olati boye na balinette oyekolela bande ko bocha kaka belle vie hein? Est-ce que ya finga kaka belle vie al finga kaka belle vie hein? Bande ko mibali bazawana bazana basi na bango na bandako afinga bango comment est-ce que bino bokanga mikaka na kashina na kombwana ya belle vie bobo azana famille na Congo ba Omar ba Pierrot bango nyonso ba Dacosta kutu ba mema e mabe ya mabe biso nyonso toyebi. Maintenant, comment est-ce que ekulu sona bo memisango kaka belle vie? Ezande ni bandeko. Bo expliquer na nunga. Ekulu sona. Est-ce que yemu rabimaka ko finga belle vie te? A finga a toucher ka ba personnalité, a toucher ka ba artiste comédien belé a mibali. O pe ba joua ke pas belle vie, ba jouera pas si là. Tout monde a ka bobo a jouer ke pas si là, tout monde a ka nani Omar a jouer ke pas si là. Nani lisusu Bobo Omar Pierrot pe a joué à pas si là d'accord ça n'a joué à pas si là t'as trop belle vie c'était par rapport à quoi ce qui bido boyebi que no boza ba défenseur peut-être ya si là mais ils ont un artiste mususu o ba joué à pas belle et pas si là il fallait bo battre la bango to solo la kaka ekulusu ya lelo bakangi mura ekulusu wana bo memisango kaka belle vie te po belle vie kutu ndenge azawana po nanga kutu na ndenge na monela belle vie na minicho je ne pense pas même pas que no belle vie na oki ko fongolela ta mura nini plein nani dossier je ne pense pas po ndenge azawana a regretter kutu du fait kaka que non akotisa mura peut-être ou encore abenda mura pembeni na ye siko soki lelo mura afingi. Et si longtemps que non moura, il y a déjà un cas à belle vie. Un cas on est koganga ka jour moko. Alors on a peut-être ezango faux pas et ezango faux débat ya koloba ke non, muto kangisi moura eza belle vie. Ata soki tolobi ke non, eza belle vie toke nango bongo, tondima. Eza belle vie muto kangisi moura. Belle vie kangisi moura pona nini? Belle vie bandi liboma te. Belle vie kangisi moura pona nini? Pona ba insulte. Pona ko salirier. Pona kwa koloba babiloko moko o eza yango te. Belle vie kangisi mutema pasi wana, mutu asunga, mutu apesa ta enzaïra ata lelo ko ndima ngo te. Et ça la pasi. Et ça la pasi la grande famille. Beau aimer, beau partager. Alors tout tâtonner te ya koloba kaka eza belle vie te. Molongo eza molai ya artiste voire même ya mibali. Tomoni batanga ki peso ki gingombe na moni pe kuna bayamba ki ye alobi ote ayebi ne bakamwana te. Mais à ce que je sache gingomba okiza ayebi na yeme na trouvé que non a commis trop sage pour gingomba kenda memala ye pe makambuliko memara déjà makambuliko. Mais na sentir vraiment bagage o ya bimisi wana ya que non abomeli nango moto il a fait l'ironie ya koloba que non ayebi ne lote. Ayebi ne lo mote. Alors to ignorer yango te kokangama ya mura to ignorer yango te to sala semblant te to ndieba kaka ke non le monsieur soki bakangi ye eza suiteni ya boye to sala ba analyse ya bato bazo réfléchir ngai na to sepela te ya koloba ke non na moni ndeko bakangi ye o boye te parfois bandeko mutu mususu ayokaka na fimbu parfois mutu mususu ayokaka na fimbu. Et lorsque vous savez la sortie médiatique na bino po boya ko bebisa ba réputation ko bebisa ba personnalité à batu. Mais vous avez aussi une famille. Ndé lo ko sala nga e matisa nga na ebité.
nayeba te soki banani ba mataranga na mutu wana na mona romoni mutu peza ya pelisi vraiment caméra bandi ko loba bandi ko finga batu ba pede ba lesbienne ba biloko moko zo bimisa na mitunaka est-ce que bozana ba famille to bozana ba famille te siko neti na minute oyo basi bakangie akena na prison na minute oyo sort na kutu pe na zo yeba nga te eyebika bango kuna ndenge aza mena sa famille na ye ache bango wapi moko bandeko to soko ozana mwana te ozana mwasi te oza célibataire ozo sala musala na réseaux sociaux ya ko finga boye dis-toi ou encore mets dans ta tête que non oza pe na famille bobima aka boye te bozo bima bozo ko loba babiloko moko c'est comme si bo uta kaka likolo bo bambani na se pupu boza sans identité ya koloba que non oya botama na papa botama na mama na pire esprit bandeko tozo solo la mutu eza oya za na réserve na munoko kokanisa te ke non soki yo oza na privilège oyebi kolobo oyebi kofinga oyebi kosala ba enquête ya makambo ya bato oyebi koya kobimisa ba vie privée ya bato na munoko kokanisa te ke non oza clair te maintenant botala ndenge bavandisi ye na se wana mama moboti akoyoka nini je crois que non mama na aza vivante mama na ye bandeko na basi bandeko na mibali bamoni ndeko na bango bongo na se ndenge banlevaki nde bino moko booloba banlevaki ye soki nde mo yango ezolobama na minoko ya bato keno banlevaki ye mutu oyo banlevaka na minute oyo tokomone te boyebaka mpe baplace akotya bamo bolobaka enlèvement eza eloko baenleve mutu boyebi ata kuna ndenge banlevaki ye te donc enlèvement eza eloko moko boye bosui bobatami bokomona ata même pas trace bino bozomona ndenge bato baye batoki ye menace nyonso basali boomona yango bien mais boye kobelela bato keno baenleve baenleve bolandi peti kuna bakendaki kotya boyebi bien keno na minute soki aza na makala boyebi soki aza na nani ya wapi kuna na parquet soki na prison ya wapi boyebi déjà mais façon boye kobelela baenleve est-ce que bozo comprendre moi na ya koenleve eza nini mutu akoenleve peut-être eti sikoyo na toyebi kuna te bake na ye donc on a baenlevaki ye toza na trace te kongole boza bato moko moko na vandaka na obaka touta wapi nzambe asala biso na matière nini wana ezalaki enlèvement ou encore bo expliquer biso peut-être nga pe na yebi te po nga définition enlèvement na yebi yango na ndeye mususu mais bino façon pe poye kobelelela biso awa soit disant baenleve muto baenlevaka bomona kutu trace te na bato bakoya kozwa ye bomona kutu même pas bango mais na minute oyo bozolukisa ye boolukisa peut-être bobandi okende na bamorgue bobandi okende soki wapi kolukisa ye mais bino bomoni ndenge baye kozwa ye bozomona mpe bien ndenge baokende na ye après à la fin de compte bopesi mpe enlèvement yango mpe bozwi fone na ye bovandi na fone na ye botikali na fone na ye à la fin de compte boyebi keno bakende ye na parquet na nani ya kalamu boyebi sikoyo boye kobelela bato awa keno enlèvement tout ça mpona nini mpona koalerte tout ça mpona nini kolinga kolukaka likambo bo aggrave ce situation en oubliant que non mutu wana oyo bakangi wana azomérite yango ata bino nyonso bozoloba wana bozoloba bosi bodongoli bino nyonso misu bobalusi yango kaka keno eza belle vie bobosani Dacosta bobosani Pierrot bobosani Bobo bobosani na moment oyo azalaki na Turquie façon aningisaki réseaux sociaux na kofinga baartiste oyo baza bato bazosepelisa biso malgré bamabe na bango malgré na banini na bango biso tokotala mabe na bango te tokotala bavie privée na bango te on a plus besoin ya mosala oyo bazopesa biso na ndenge tolandaka bango na bafilme on n'a pas besoin ya koyeba mpe bavie privée na bango parce que nga naza na vie privée na nga yo mpe oza na vie privée na yo pourquoi koya kotiaka bavie ya bato vie privée ya bato na réseaux sociaux est-ce que awa na réseaux sociaux totunanaka ou encore totindaka bato bokende komemela biso bavie privée ya bato mais non, et ça n'a sens té. Bon aimer bandeko, bon partager bandeko. Nous devons réfléchir loko la batou. Na yewa te pona se moquer na arrestation ya moura, non. C'est juste que non, to ignorer arrestation na yete. Arrestation na ye, eza ya kaka boye mutu asali eloko te, non. Na batongo bakendaki kokanga ye wana baza mpe bazoba te alors to ignorer eloko wana te nde eloko tozotelemela et puis biso nyonso ou encore bato nyonso baosala baolobela na ndenge ya mabe ne bosi bobalusi manduki epa belle vie please liste eza molai ya bato oyo ye
à dénigrer, à finga sur les réseaux sociaux. Liste za moulaï na ba comédien. Liste za moulaï. Dacosta pe bobo sanate que no Dacosta za mutu akanda. Boyebi que no Dacosta za vraiment mutu akanda, mutu azongi saka Dacosta za kaka papa na ye elombe. Bobo, Pierrot, bango nyonso wana, bango moko bandimana na bango bamimana na bango ekulusu. Mais ba Dacosta biso nyonso toyebi Dacosta Alors, c'est au moins ça bandeko, to ignorer te liste za moulaï ya batu oyo mura afinga. Arrestation na ye eza na sens. To lo bate ke no eza na sens te to za la batu, eza na sens. Alors bo memisa pe Belleville ekulusu wana ye moko te. Mulongo eza moulaï. Nde yango nazongaki na koyebisa bino mulongo eza moulaï. Et puis eza enlèvement te eza arrestation, enlèvement beti na minute tozo lukisa ye. Vous comprendre? Alors, c'est au moins ça bandeko, tokutani prochainement, je vous aime, bisous, bisous bandeko. Et là moko na ngi sous na lancer message bandeko, vous savez, lorsque tu yaka ko sala analyse netinga BBC na mona katina ya koya ko bebisa réputation ya mutu te. Moi je travaille kolanda na likambu oye sur les réseaux sociaux. Je regarde comment est-ce que batu bazo réfléchir na likambu o, peut-être likambu eza a batu ba ke nango na b. Vérité eza na b, batu bazo ke na vérité na a. Na lokuta na a. Alors et puis injustice eleki trop sur les réseaux sociaux. Surtout biso batu o to ndima ko ya ko sala ki kroni fuati ki kroni mama. Toza la ka sincère, toza la pe ba exemplaire ya koloba lorsque tozo pelisa ba caméra na biso pona ko ya ko sala ba analyse. Ou encore ceux qui osent appeler mutu ya mutu tel, oza mutu mo ya mutu tel parce que tokabwana na biso. Tokabwana. Tosunga ata na ngambo nga naza. Soki naza na ngambo ya famille libota, soki naza na ngambo ya la Chine. Na yebi ndenge na ko travailler, na koya pona ko nuire ba vie ya batute. Pona lingi Belleville, pona lingi Karine, pona lingi Pechanga. Non. Nga na yaka soki bolandi ba analyse na nga na yaka ko défendre, na yaka ko faire voir. Bande ko réfléchisse un peu. Pona nini injustice ezo étouffé bato ezo lata bato na réseaux sociaux. Pona nini. Yango na uta ikoloba awa lokwa bino nyoso boche mandoki keno Belleville muto akangisi. Alors Belleville to ndimaka seza Belleville akangisi. Belleville akangisi pamba. Belleville akangisi pamba. Biso nyoso to moni ndenge afinga Belleville. Eza esengote bakangi ye akekolala na prison eza esengote. Mais pour na peut-être azo mérité yango pour bakolo babwe batu ba yokate. Ndenga fanda ki na se wana ayokata soni siko ya ba parents na ye ya ba connaissance na ye. Atala makana ye abongisa musala na ye soki aza mutu asila bongisa musala na yo sala pour promotion ya ba film asila eza bien. Kwa ka bo banda ko finga te ba biso ba mususu toza bato ya Belleville nga na lobango je dis na lobango nga na za Bella TV na za famille libota. Non ki jamais ko ya ko finga wa. Na koya na telemi bantivalère o na yebi vérité na lobby o eza mabe na telemeli yango c'est tout na koya ni ko finga mutu ni na bakombo batu na ndenge moko as ko salir non na okipe ko sala ngote na yebi vision na ngai sur les réseaux sociaux. Alors bref ezaka ke non bakangiye ba o baza ba proche na ye essayer de parler avec lui soki batikiye abongisa façon ko travailler c'est tout. Na bino batona botelemi bobanjo finga Belleville please bo ignorer te que no Belleville as finga makana sima nani mura finga kaye et il y a rien qui nous prouve que non eza Belleville muto akangisi ata Belleville muto akangisi Belleville aza na raison kasi aza na raison pour finga kaye tozela ye moko akobima pona koya koloba mais je sais que non ata soki eza Belleville te bakolatise kaka bakomemise kaka ekulusi ndenge bamesana ce malheureux. C'est vraiment malheureux avec la communauté congolaise. Injustice et les caca sur les réseaux sociaux. Mais boye ba keno ba matière eza. Ba matière mususu biso tozwaka to boya koya koloba. Eza ba matière mususu toza to tala nanu. To koya pe to koloba yango to ko éclaircir to ko bebisa image ya mutute mais to koloba o eza vrai. Bref, totika injustice. Totika injustice. Ceux qui oza na star na yo, lobela star na yo na ndenge ya bien. Ça la promotion ba film na ye, ça la promotion ya mutu na bino et ça bien. Insulte yo bongisa te, insulte zo bebisa, réputation na star na yo. Il faut qu'on mettre en haut dans la tête.
Voilà, bandeko, tokutani prochainement. Bisous, bon week-end. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso.